Image ça. Conseil a fallu le mamanté par donc faut la ngote. Pour na Dubaï kuna batu bakenda kezaka bachel bakenda ko sala musana ba bachel. Pour nani ba conseil wana za impact nene azalaki. Nene azaite. Akoya ko sala nini pour olata nini. Taille W. Mais makambo ngo yango mais oh. Mais tant que vous mettez conseil. Nene taille W. Zigzag. Ngana mona ka yonde netu mutunzamba ko kisa ko sala bien. Vous comprenez? Nan combien restaurant? Donc ça bunda lokola muta cabine. Parce que problème est ça muta cabine yo lisusu bo garder la presse. Et ça zo bunda lokola bana cabine. Bongo héritier mouvement Ivanda. Et ça mitraille yo bien ngote. Mama yo ozolonga na restaurant munene pour que l'hôtel na take away. Et c'est échec. Maka munazolo ba yango depuis dire ça échec. Il faut ande maker ça échec parce que net c'est pas what eza lokola take away. OK ko semble on a take away. Donc ozo sala ozo servir batu na take away. Na yo muto zaki na au restaurant munene. O monte que ça échec. Amonte ka ba mpio di ba safu na ba akosi avana na kauka. Kitoko. Kotanga mwana na tawo. Kotanga yete po aze lokote. Vocal wana pe mutape sango ezaka ye moko faire. OK. Vocal wana. Boya eza na capacité à la vocal. Mutabela ka azme. Oui. Zambe. Bongo capacité nini ya kosala vocal. Muto yamba avec pem ya makase. Kuma kolanda ndeko mona nzoto te. Mais na so ana kotanga mwana na émission place to zati. Kuna bazo zelango. Mais bana bandali bo excuser biso tozoke na mbinza. Toko tana ngaliema baza pe na posa bakanga photo ya Rolls Royce. Mutu ka bazo na biso bazo kanga ba photo lokola musée. Mutu ka faire eluki ba problème. Là où il y a un problème eza likunya. Oui. Bango bakobuna na mutu ka faire toko buna na bango suna misala te po bango moko bayebi ke faire egola likaka bango na misala, faire egola likaka bango na koyemba. OK. En tout cas, mutu ka faire eza le seul mutu ke bomi actualité ya musicien moko beta concert. Bon actualité fali abete concert le 9. Bon yo zo bama. Lo bama te. E kolo bama ndenge ni mutu ka na terrain. Bon, bakisi njora. Mawa. Eza mawa te. Eza nini? Ezara ko choisir les mauvais côtés de l'histoire. Kisinjora kuba beti karabo bon janvier. Vous êtes mon best basala. Kisinjora déjà ndenga za wana fali ayebiye. Ayebiye ke aza flatteur. Kisinjora azake pa na biso. Sikabo. Na so non. Oh, bah c'est Marty. Ya pena boye na pesa écoute 1500 mélange ya plastique. Ya plastique. 1000 francs. Mais bon, qu'est-ce qu'on a payé combien? Bozanga ya Laurent. Tika makambo Laurent sana finga itina lemba. Laurent yo kasana ta luka nini aluka ka bajo. Aluka ba mibalit. Bona so anot. Aluka ba mibana azwite. Mukola ko so mbala ko leka sutu. Awoyemba te. Mukola ko le ayembi afali. Mukolo ya ko so mbali. Mukolo ko so mbali. Awoyemba se. Ngana uti kolwezi na uti okutana na John Emobo ya député. Il m'a dit tout. Basi. Ambassade za mwana nani? Ya falit. Yemo fali azana nukutu atani bon ni granté. C'est normal. Maman. Tangelanga départ le moi OK ça fallait. Même temps on a pas fallu. Même temps on a sali mouvement nae. Ayemba ni. Ça album nae. Album ni. Advienne que pourra. Comment on est? Advienne que pourra. Ça veut dire? Oui, koya. Donc, c'est l'échec. Mutoya na mwana nga. Papa na bango za ko sala théâtre. Azaka na ko sala théâtre et pas Pouloulou. Na Brazzaville. OK. Papa na comédien. Ye mwana comédien. Olinga avantage nini? Avantage ya liboso ya kolongolo na mboko oza oye Congo. Bala liboso ya. Ya des avantages. Avantage voilà. Bapena mutuka. Bapesa mutuka kenda. Ngande mutu na mwana wana baya kolelela nga. Ngande mutu na na petit wana. Et puis mutu kanga mutu na zonga na Brazzaville. Na pesa bango na maboko. Nous avons des vidéos.
Nous avons des vidéos. Eh bien voilà, mbote na baye bonso bazuli bakuyi ya kolanda biso et tout le coup ya bato bon tala biso matondo mingi pona confiance bo mesana kopesa biso ya kolanda ka biso na etando ike na lobaka yango ete soki bino botali biso te seke biso penza to kotala mate et un grand merci à tous nos abonnés okuta na vidéo na yombala na ya yambo o liker vidéo o commenter o partager yo pe déjà muto ozala abonné na biso en tout cas liker commenter partager ba commentaire na bino wow hey merci beaucoup na baye bonso balingaka ngai ezalinga ba bino Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise ndenge kaka na lobaka l'actualité oblige à faire des analyses on est là pour ça tozaka wana pona kopesa bino maemanso o ebomba mina nkukuto ye nango na poisa a ezalaka bosembo vérité polele awa makambo ya mafinga vraiment ezalaka te e kolala kolamke ya kobengolu ntango tatanza komba a bomba biso topese kaka matondo ye ndekolo ya pema un grand merci à mon boss et papa Clovis Fupa ya maman Doris Fupa Sharon Zazi derrière la caméra à la réalisation finale Arnaud Matumona toujours au poste et un grand merci à Yannick Kuba Finuku d'Afrique, Yannick Koubayaya, pourquoi pas aussi à Théo Zambota Moto Liaka dollar et là la teso dollar et l'ingela la abengile qui n'est Samigra Amba na bosanité mon avocat maître bienvenue face aux procédures maître bienvenue face aux procédures ya Sam Coucou ya maman Aimé Coucou ya Sam Coucou, ya maman Aimé Coucou, ya Sam, mon anniversaire c'est le 20 août déjà. Bah et bon so balingara Samigra Amba, bobé nganga vraiment na numéro nanga isa affiché wana en tout cas, bah message na bino ba souhait na bino ba vidéo et que ça langa énormément bien. Yena ni Bogard de la presse. Après Kolwezi, matière ezali trop ekali solo ya Rolls oye ningisi mokili ya papa Hervé oye changer ba actualité oye lobby si ba tokoleka na ba concert to solo la yango et to ko beta pe affaire ya bébé de Braza to moni na ba etando ike akolobaka lobaka akosenga héritier asunga ye abi papa Hervé babetaka martyr apesaka ye mutuka na papa na ye to mona vraiment na papa azolela mon kilo est vraiment ma belle makasi. Je salue Nancy Bassé, le VIP international. Mbotenayo, tu reçois vraiment avec Bogard de la presse. Mon équipe est loupidi à Mboka qui peut répondre. Nyon Sowana, matière Ezali, Bogard de la presse à qui j'ai dit déjà bonjour, Bogard de la presse. Colosier Tossi. Jambo. Jambo. Muzuri. Babani. Habari mzuri kidogo anasema Kiswahili kidogo Boni Kolwezi Bogard de la presse tala ndenge toali donc to bon ça Kolwezi comme le rôle ami qui la poto voilà d'ailleurs na félicité fait rigola pour na événement moné na sala qui na Kolwezi on a mon avec sur place na confirmer yango mona yeko pesa bana kini bambota trop puis na profiter pe na pesa boss Gingongo voilà balobi Gingongo président de tous les Gaulois ya Kolwezi bambota trop ese ko zo tala ngai voilà et puis elongo pe na patron de tous les patrons balobi Jeff Kalonda, Kadhafi, Jeff Kalonda, bambota trop na Kolwezi zo kotala ngai sans oublier balobi soko ke Kolwezi voilà okuta siko bo wa bien ya kolia makoso wa bien et toka ezo toka okatike olia makoso ezo toka balobi ni urotana ne tombera jamais ni urotana donc na boka c'est Yannick Banza patron. Merci na iloko bien au sali na kata Kolwezi ngai moko na monaki Kolwezi on dirait na na poto na kata ni urotana. Merci beaucoup na onyo sozo ko sala surtout bato baza ebele bazo ko zela biso tozala na Afrique du Sud. Mon Afrique du Sud bazo ko zela biso po na yebi ke visa zo bima na bokasi ya Easy Travel. Easy Travel les zo bimisa visa dans 2 jours au Afrique du Sud. Olongo kapi na longaki déjà au capi na bokasi ya Easy Travel nazo kende Afrique du Sud ban Afrique du Sud boze la biso Easy Travel ne tombera jamais meilleure agence de voyage na peso ba dirigeant tout baza na kati ya Easy Travel bambota trop pona musala kitoko bozo ko sala pona bana Congo ba komisa Afrique du Sud simandako Easy Travel makambo ezali quoi voilà wana okeka la compte musique te wana nazo ke na compte ya Easy Travel nazo ke na compte ya Easy Travel parce que yango zo bimisa ba visa dans 2 jours. Ok, il faut du site. 2 jours au salut des marches, 2 jours ok, il faut du site. Naboka ça Easy Travel, meilleure agence de voyage
En tout cas, ba dirigeant to bazo sala musala na kati ya Easy Travel. Bambo tatron na pesi Jojo. Bon travail na kati ya Easy Travel quoi. Mama Diane Vumbi. Mama Diane Vumbi kinkela ma femme. Des fois kuto te ratakate. Wana za musuni ya mupanzi ya ngai quoi. Donc Bambo tatron bébé Charlotte, ma fille que je salue en passant là où elle est en Belgique. Nationale. Donc des fois te. Merci beaucoup pour garder la presse en tout cas. Soyoye, c'est que Marambaro Loubeyali, hein? Ah oui. Tobeta non Colosie, ça s'est passé comment? Impeccable. Impeccable na Colosie. Ba na Colosie batika na bilembo. Voilà. Mamunazolo baba yebi. Maurice Sumdi. Maurice Sumdi. Balobi, les seules forces qui nous restent dans le monde entier. Effectivement, il faut dire la vérité. Voilà. Maurice Sumdi, maître dinosaure. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Yé moko to ayebi que non. Yé ko tumutazo me mabiso sous Zambie. Voilà. Maurice Sumdi. Colosie Zambie. Maître Maurice Sumdi balobi dinosaure ne tombera jamais. Voilà. Les seules forces qui nous restent dans le monde entier. Effectivement, il faut dire la vérité. Voilà. Voilà. Tout mon niveau papa va yembi. Danger. Yembi li pensa ba vocaliser wana tout kitoko. Kotanga mwana na ta. Kotanga yete po aze lokote. Vocal wana pe mutape sango ezaka ye moko faire. OK. Vocal wana. Boya eza na capacité à la vocal. Mutabela ka azme. Oui. Zambe. Bongo capacité nini ya kosala vocal. Muto yamba avec pem ya makase. Koma kolanda ndeko mona nzoto te. Mais na so ana kotanga mwana na émission place tozati. Puisque aza maladif. Ah oui. Amalade kotanga kayete omonta tozo sala ba émission kotanga ka ba misese balongwa te. Puisque ndenge za na pianga kanda. Vous comprenez? Yé moko tanga kimaki akeit pa bana musala ba coup de main na poto. Amata na chapeau abanda kayu. Ba memi e pa Bali pour moi sinaza zema 1 mois. Maman nanga na yebiso ndenge ba memaki pa ba mettre du piro ko shirunga soki du piro no shirunga. Ba memi e boya ke na kayu boy. Atombola libende boya kwei. Atombola libende boya kwei ba yebisa zongi la musique. Bozo banda musala ya maboko wana pakete obela azim oya kufela mundele na poto. L'actualité est belé mais ya mboto kota tout le monde qui depuis dia mboka ya ki ko répondre yo wana shege akomoteka na take away na kaou à côté pa wata bon wata venir nini ça wata eza lokola ka take away oui mouvement wata take away aye abi kolingate ya fanda na ekimi bino pe boya ko papa mama yo ozolonga na restaurant munene pour que noteka na take away eza échec maka munazolo ba yango dupidi eza échec il faut ande makeza échec puisque n'était pas wata eza lokola take away OK ko sembler na take away donc ozo sala ozo servir batu na take away na yo muto zaki na restaurant munene omonteka eza échec amoteka bampiodi basafu na akosi avana na kauka monga fula c'est quoi ça cette histoire monga fula face eza makambo ya koloba te eza makambo ya koloba te eza échec te na tumboli ete eza échec akomi koteka take away na kauka mais nazosola na take away bato batravailleur take away ba take away échec ba musicien nyo kotangela kanga bana wana te yo na komi shege na ntana yebiso ke kuna kosala nini po ba animateur baza kuna babwaki nini po yake ndo bwaka nini ba animateur babwaka kao net nini lobesa bwaki pardon merci beaucoup pour garder la presse rôle seye luki makambu na yebisa ya mashwa pardon Rose bazo c'est la on a qui ça on dirait mutu. Akoya na commune oboye kan journée na koya to kanga ba photo net to solo ba boye bana bandali bazo c'est la on ba kanga ba photo. Kuna bazo c'est la on. Mais bana bandali bo excuser biso to zoke na mbinza. To kota na ngaliema baza pe na posa ba kanga photo. Ya Rolls Royce. Mutu ka bazo na biso bazo kanga ba photo lokola musée. Mutu ka faire eluki ba problème. Là où il y a un problème eza likunya. Oui. Bango bakobunda na mutuka ya faire tokobunda na bango suna misala te po bango moko bayebi ke faire egola likaka bango na misala faire egola likaka bango na koyemba. OK. En tout cas mutuka ya faire eza les seuls mutuka bomi actualité ya musicien moko abeta concert. Bon actualité fali abeta concert le 9. Bon yo zoka zolo bama. Lo bama te. Koloba mandenge ni mutuka na terrain. Babunda na mutuka. Papa me matikela biso le loba moko aloba. Kovata ya ngolo. Ndako ya ngolo. Moi c'est Angolo. Camion pe Angolo. So baya na débat. Pas que ma débat parce qu'en fait ils veulent fouiller les débats.
Mais biso toza na kati ya débat. Ils veulent fuir les débats. Voilà. Ils veulent fuir les débats. Un bon français. Merci beaucoup. Na sepela no pour côté wana ozaka moi. Direct. Bazo ngane na débat. Bazo ngana débat. Mutuka ya faire eleki ba mituka tout fallait soma na vie na ye et puis eleki ba œuvre tout fallait sala na vie na ye. Preuve à la peu bazo la mutuka ya faire on dirait net misé, on dirait net ke comme ko boyonde ya mubuto ye na Congo. On se comprend? Oui, parce que mutuka bazo zelango partout. La voiture de fer rigole est attendue partout dans le tendu de la République. Babi Lamborghini les qui on a cher. Et ali kolanga banga tambola raté. Déjà sala. Et tambola wapi. Ya eloko ngo yango na lopori kende na lopori talent. Baba ki sa couleur taxi jaune mais na solo na yo. Oh. Lamborghini a fallu. Tambola wapi yo mona wapi na commune ni yo monelang tambola raté depuis ka Lamborghini zaka sika moko bon yebisa bana matongi bakanga en photo po ya faire yaki matongi ekendaki lemba ekendaki limete eza teke tota musango par sentimenté ba fanatique bango moko bazo senga yango ba ya kokanga ngo ba photo lelo jeune tout ya Kinshasa soko kangi photo na mutu ka faire teseke wana kinité siko yebisanga toloba te tukuluba ya babundana na mutuka ya batu ya faire na concert na bango c'est tout. Le débat est clair. Oui, mais babeti concert actualité ya blague te mutuka papa ezotambola papa na yebiso mutuka ezotambola bachaka ngombe le po etambola na place ya essence miel et yango mo basokola kango papa mbate il faut za na huile de livre opangosa likolo po etambola mutuka faire mais babi bino bokomo lobela sous ba bien matériel to lobela ngo bino le botika la ka grand chanteur te mais puisque tango toyelaka bango ke no faire aleki fali na koyemba na kobina na kolata bandimate toyele bango ba bien matériel lelo fali azana ndako balobi so manoa soki manoa kawele te faire nde azana kawele na Belgique faire autre chose mandako na Belgique so yo comparer ndako na Belgique na poto yaya ndako na Belgique na yakine simbite ata yo moko yo mona ki yango te année 2025 eza année moko faire akobanda ko beta fali chaque année et puis chaque jour mais nazo so na yo oyebi ke to chuko balisi to balisa to balisi faire pena azuna kilo pena mariage confirmé mairie yebi na place ministère moko bana ne baza ba chele na réseaux sociaux na bali Megan Bali pena. Merci. Au moins que papa responsable. To benga faire papa Hervé pour na pambati. Biso ko to balis. To c'est la paix. Nani Kena bala. Abala pété. Ah oui, mais tozo ke na bino bongo bilembo sur bilembo. Oh tout embarrassé lo ba fachit. Mais ya longola da ba tatouage comme baba. Bon azape moi na yete. Ba akoma kota baluba po mama bango amuluba. Wana il faut y moko pasteur moko na balisa ya. Tika boye. Eh ben oui, comme to sala ndeni. Faire autre ko balisa mwana na ye bongo fallait ko balisa ça problème. Année 2025 to beti yenjare. Année 2000 fallait lingi bongo te la conférence de presse a vito solo la présent futur. Bongo futur profiter to solo la présent on a beta ki yenjare na. Les profiter to le la présent. Si ko présent on fallait ça mettre autre chose mutu ke leki concert na présent ngo. To somme mutu ka actualité ya mutu ke leki na concert fallait abeti na restaurant. Fallait abeti devant ba pondu, devant ba sanya fufu, devant ba mbika. Mais ça malewa. Ko beta na restaurant. Biso to ko beta na restaurant hein. Baloba bongo. Image ça. Concert fallait le bamate pardon ko fula ngote. Pona Dubai kuna batu bakenda kezaka bachel bakenda ko sala musana bama bachel. Popona ni ba concert wana za impact nene yazalaki. Te nene yazaite. Akoya ko sala nini po olata nini? Taille W. Mais makambo ngo yango mais tango yo so beta concert. Nene taille W. Zigzag. Ngana mona ka yo ndene tu mutunzamba kokisa ko sala bien te. Ça dit kaza nano. Chantier na bastonge bien te. Mais il fallait salade. Nene a inachevé. Il y a ko to inachevé te. C'est-à-dire que aza en construction. Inachevé za lokola muta sundoli ko sala. Sundoli atiki. Mais ndenga za na en construction. Bazo sala école elina ndenga zo kola ndenge pe bazo continuer ko sala. Connaître mikolo na monument système et mat. Etika lusiko tai. Wana siko fa sala sango ka babuchu ya makasi.
musique. Maman, toi sur la musique. Ah ouais, tu as ça moutouté. Na outi kolwezi donc na outi na mboka là. Voilà. Toi na là. Bref à la puis tu au peka. Vous comprenez? Nenga ba bazo ba ke mutuka faire eza occasion d'écologie. Occasion d'écologie. Na cologie ba sala mituka. Merci maman Fifi Masuka. Bon maman Fifi Masuka sala mituka. Asala mituka. Izini ya mituka ba sala ngona cologie. Ça c'est le débat trop banal. Na yo muto somi mutuka na poto. Na biso to uti na mutuka boy. Na sea. Bon ya ba ya na nini? Na Boeing. Siko na o ye na saya. Bon, ya biso ezomona na ya bangwe za. Ebeza. Bacha oka onde net ba komi ba deseka liboso ndako. Tambola kate. Falinga na posa na mona mutuka na ope na balemba. Po ba mituka na yo na ndimaka ngote. E alukuta. Denis le sabi mituka na Rolls wana eza ya marque ya kala ya ba 1900. Moto aza na marque ya sika na kisasa o ezaka choisi matata. Bo choisi matata musicien. Biso to lebela kota ba musicien. Tabi wana mama kuna tina na ngopete. E bango biso to za na tina mutu net Denis. To di ne yo wapi? Abeza ya kala. Te yene mutu aza elongi ya kala. Ah oui. Denis c'est l'ongiano monte que le seul pasteur a gardé l'ongia ba 1997 tilelo. Depuis choko beta tilelo ezaka. Bon yo mona raté kazana ba venez voir. Venez voir. Tampo. To bien venez voir. Ya rotal. Na komi. Siko yebisa bena ozu photo net ba guerre monte otuko za na bangwa. Ba challenge ba Camerounais na ba Congolais à TikTok. Voilà. Ozu pena pasteur Denis le Solobi que ote pasteur Congolais. Au fingi simboka mobimbata. Par rapport ya face. Po ezaki na ba challenge ya ba bilongi. Voilà. La kisa bilongi ya kitoko ya mboka na bino. Preuve à la pris na place à Denis le tocha Moïse Mbiye. Tocha pasteur Mike Kalamba po bazana ba face à bien. Ya Denis le stoko bomba ngona cuisine. Puisque ndenge longi wana eko fingi sa presque Congolais mobimba. Alors mutu net yende azana longi ya kala po azana ba venez voir na matama. Vous comprenez? Ce qu'on a moment oyo. Tokolo bela yete. Na so na yo. Denis le salbia ka kozala na mutuka ya cher. Aza incapable ya kosalisa loposo. Mbongo ya kosala mutuka cher kozangwa. Bien ya la mituka ya. Te mais mituka cher combien? Puisque voilà qu'on n'est pas pasteur Mogisho bien docteur Guido le bourgeois. Et vous attendez $100,000 ta. Mutuka ya lukuta. OK. Pati ya kosabino boyiko. Nzoto na ye moko yebi ko chango propriété te. Nda okende ko soma mutuka pasa la ngo propriété. Toza la bato. Et à lukuta. Tokoki ko kosa ma modèle oté. Voilà. Très ba Denis le sona ba potana. Bref à la putain to sala ba challenge ya bilongi. To benga ba pasteur Moïse Mbiye, to benga ba tumsusu po ba la kisa bilongi, po ba Camerounais ba linga ba seka biso. Mutu net Denis Lesi, otanga yete, aza mutu na fête to bengi atake no. Oko ko ba oyo, amoyibi to linga ko cha yete. Voilà. Po aza na ba venez voir. On ne peut pas, on ne peut pas se focaliser dans des débats inutiles. Bazonga na débat ndeke faire azana mutu ka kolera ya fali le loti lobby. Po mutu ka faire bazo tcha miel. Po etambola. Ateza marque ya kala. Eza marque ya kala te. Eza l'an 2020. Toi on a 5 ans. Tie ya boy, tie ya Afrique et ça les 5 ans. Eza 5 ans, tie ya boy. Mundela sala mutu ka wana misa pebeba. Alera biloko na fourchette. Poko sala mutu ka modèle wana eza ko am. OK. Yango moni likunya na bango yango wana po bayoki ke no bana bandala balinga kanga photo na mutu ka faire. Parce qu'on a zo comprendre c'est quoi cette idéologie et c'est quoi cette idée. Ba vanda ndenge ba vandi wana. Biso to ko banda baso na ndena mutu ka baso na faire te pour faire aya na bango. OK. Vous comprendre? To uti ko balisa mwana na biso. Papa il va attendre la miki la poto. Voilà. Akepo na makambo mwana na yeba bokilo na ndenge za papa yeyo. Fali pe fabalisa bakoli. Ndeka ya Noël pa uto balisa glace. Yango ne musala malamu. Fali pa balisa. Abalisa. Bana na batika ko tepa na ba réseaux sociaux pour rien. Ba na bazawa na babala. OK. Vous comprenez? Ce qu'il y a faire à la qui c'est que non, voilà mon papa. Voilà le bokilo. OK. Point barre. Fali balisa pe kaka pardon. Faire a uto ko balisa. OK. Abalisa. Donc Rolls batika makele la. Rôle c'est légué makambutu. OK. Babunda na kunati. Tout le monde vient dire à la concert, tout le monde fallait n'enga présenter, batunyo sommet, vient dire à net azuka 12 banda télémaki, alors c'est la fallait benga ya présenter
mais rien fallait otala tateka kipa penza activer les bon bakisi ndiora mawa eza mawate eza nini ezara ko choisir les mauvais côtés de l'histoire kisindiora ku babeti karabo bon janvier vous êtes mon best basala kisindiora déjà ndenga za wana fallait ayebiye ayebiye ke aza flatteur kisindiora azake pa na biso sikabo na swa non bah c'est martyr. Aya pena boye na pesa écoute 1500 mélanger ya plastique. Il y a plastique. 1000 francs. Mais bon, qu'est-ce qu'on a payé combien? Vous comprenez? Baza ba flatter. Content que la ngaba ngote sika tozali. OK. Osolo na légende, osolo na mutawuti kolozi. Osolo na mutawuti. Ya ba ona légende. Ngamutu na idéologie na communicateur. Ngamutu na kombo communicateur. Voilà. Na légende. Donc so na mutawuti kolozi. Vous comprenez? Donc so na ngate net batu bawuti ba Dubai te. Yo leki batu bawuti Dubai. Sika. Bo Dubai mbongo ezala. Katikati ya soso ya $15. So kuna sosa mayo moko $20, $30. Ngana uti pena ko. Kolozi leki Dubai na lara ya? Mama. Bon na Dubai okolokota minye wapi? Est-ce que bayebi couleur minye? Bayebi ata couleur richesse amboka. Bayebi te. Biso siko to moni. Merci beaucoup. Actualité zalara awa e obligera biso to sala toujours analyse. Tolali to lamuki na moni confrère na ngai na ngambo kuna ya Braza ayambi bébé de Braza na papa na ye niveau papa zolela bi bakosaki bango na martyr 3 ans passé ya papa Hervé bakosunga bango et mutuka ngo ya soki sala ndenge nini mais lelo to kamwa ba osenga héritier sunga bango bafukami penza papa zolela tolobela ngona tokolobela neti nini tolobela neti nini babi bébé de Braza yo mto yaka na ye tala moni bébé de Braza batutu bayebi yango OK ngana ya Brazzaville bayelanga mwana wana krisenga ni l'homme à battre en passant na peso bambota to muto ya na mwana wana nga papa na bango aza ko sala théâtre azaka na ko sala théâtre et pas Pululu na Brazzaville OK papa na ye comédien ye mwana comédien olinga avantage nini avantage ya liboso ya kolongolo na mboko oza oye Congo bala liboso ya des avantage voilà bapena mutuka bapesa mutuka kenda ngande mutu na mwana wana baya kolelela nga ngande mutu na na petit wana et puis mutuka nga mutu na zonga na Brazzaville na pesa bango na maboko nous avons des vidéos faire etango kenda ko beta concert na FESPAM voilà festival panafricain de la musique OK auto beta na masamba débat auto finga roga zaza na mutu lokola pastèque vous comprenez le même jour surtout na tinda finga biso ndaba tutokena na mutuka wana na kano ya mama Odette Chibambe ngai na kata na kano ti tokoma na mutuka na Braza to pesa bana na mutuka mutu akoso te voilà ngane mutu na kini ngane mutu na mimisa mutuka vous comprenez ba petit wana baza bakelela mutu atindi ba journaliste wana eza héritier héritier faye ba ke mutu orchestre na eza take away za restaurant et take away vous comprenez eza nani comme restaurant donc ça bunda lokola mutu cabine parce que problème eza mutu cabine yo lisusu bo garder la presse héritier zo bunda lokola bana cabine bongo héritier mouvement ivanda eza mitraille yo bien ngote omoni mouvement héritier ya lokola wenzo ezaka na bayaka wenza bayaka ezaka na mitraille wenza mitraille tous les bamise baza kuna bazaka ba mitraille bato basalela salela mais na swano boyo yo bien ngote ye moko héritier azana mitraille oui ya ko sakana te et simbate maka muto héritier azosala e simbate héritier fe basokolema ya mungu oui ande konanga il faut na aider ya za machine nga za makila nanga il faut na aider ye pour lobi na ya za la bien et ça fait bon avantage à Congo mais il s'embrouille trop jusqu'à ce que tu envoies les journalistes là-bas à Brazzaville pour pas que ne voyons pas petit wana yo yebite que petit wana za ko yema wana baba niveau papa na olela papa na ya ta lela za yi comédien ya Pululu bayelanga mwana wa tala nga bayelanga mwana wana na wenze bayelanga mwana wana na wenze bandeko na biso Brazzaville bayelanga mwana wana na wenze nga mutu na sala na émission ngande mutu na lakisa ngondoki
président mboka na biso tala boy yabe d'accord boy na petit on a mata podium pour azo imba banze bonanga mais en réalité ça qui goloate mais faire rigolo ça oui faire rigolo ça la bonne fois ya ko matse podium ya ko longolse na mboka Brazzaville ko ya na Kinshasa ko vandi ça ye ko loger on se comprend nga azongisi pena mutuka azongisi na mutuka sko benga sko papa va sa sunini te pona bango faire fala tangi c'est classe aya faire pas abana na eti ana bana na ye mboka wana baroga ko bazate bazwa ye ba ko tsena ba université musique roga pa ko oh bino bazo le kambo ngambo ya ko latisa ngo faire ezala kata ali kambo ngambo ya za mboka mususu bo latisa ngo faire ndeni faire sala part na ye ya que non naza papa naza ba Mathias naza ba Colline naza ba Megan mais tant qu'un père loko na matisa au podium oyembi bien na koti ko bongote et puis azaki loger na bon marché s'il vous plaît même ba journaliste ba kenda ko yamba na bavana na chango bavana na bon marché ta OK bango to ba journaliste ba ko yamba wana bavana na chango na ba venue ezanga la clôture pour na dénigrer chango te voilà vous comprenez ba journaliste ba yambi bébé Brazza mapango na bango ezanga clôture te OK bazolela bazana nzala ce que héritier apesi bango $20 pour ba kende ko sala biloko ya modèle wana mais faire asali par na ye mutu pe boke ko yamba za mutu ngambo za kinoate a mutu mboka mususu so bola tisango faire ndeni ape na papa na ye bana kasi na ye bazali a continuer ko sala ba carrière na ye so ki alinga kota na monde de la musique c'est bien est-ce que le que comme ça un papa qui est responsable il plaire devant le genre tala azoli la caméra ye azape papa na yete mwana na yete azamwana na yete anokunde na ye noko na ye amwane na yebi bango be na yebi place bana na bavanda na wenze bavanda na wenze tana kenda Brazzaville bayelanga mona na mutu asala ke mona na kuta mata podem c'était Fanta Fofana voilà parce que quand j'ai fait une émission avec Fanta Fofana avec la fille en question après ti na yana ekini Maman Odette te ngainde mutu na sala puisque je suis encore vivant. Maman Odette ne mutu zongi sa ye mutu loja ye. Mais mutu sala ke moi na ye bana. Et ça regarde la poste, je suis encore vivant. Tout le monde le sait très bien. Nga mutu na yamba une émission sala 1 million de vues. Voilà. À travers mon émission ya wonde ba bébé Brazza tina podium. Tant ayaki na yanzela monanga. Ni t'étais personne matutu ba yebi mais azaki loger na bon marché na boka c'est maman présente na biso maman Odette Chibana donc ça était toujours comme ça mais c'est le kamboka mususu bino bozo la tisa on faire ndeni c'est ça apa kinoisité ama na mboka mususu bango ga bazali bazala musala na bango kuna bazana ba culture ba benga onini soki ministère de culture et art bon ministre wa kuna akosunga mwana na te soki faire asunga mwana na avantage ko zala banani ya bango kuna siko bola tisa on faire pourquoi mérité c'est ça héritier de azodiembe la bitambe ya faire le sera tout faire azotambola faut héritier OK mais héritier faut yeba ke mouvement na eza take away eza restaurant amale wa moko boye ya vite fait et le beta papa avec to salinde nini to salande nini kasi to gagner temps to salinde mais mission to gagner temps na yebisa ko ke moni faire so longo eza échec OK il fallait ya madoya on a ko mobina babarte Sigabo, on mobile. Mouvement ya faire ya so longo échec il fallait ya madoya ko mobina na bakapela ko mobina ba bandal ko bina babambi mbongo abini Rizé alonge na jet set akepoto akende omeka ka chafaudage boy pake ezate akoyi ameka boy akoyi na yebise papa zongela musique so kozonga bozwi bouton dupidu a continuer ka koteka basafu dupidi azoteka na teke we na kauka bien obeta we dupidi pe na ko beta pe mo simple moi na za ko lala wana nyango libanda faire apesa bango ba vie ba sepela po ba mona ba États-Unis wana biso to mona ngota faire apesa bango ba vie na kanda nango puisque biso le dévoiler ngo omoni dupidi ngai nde bototo ya na ye yomto yo ya la bato o na ye biso ke na doye dupidi azo sala aza baba nga ba beta ba musique DJ abeta musique wana na nyangwe na butu yo zuye alala kalibanda shege bayela ye presse na terrain ya Lingwala ya okalwana
petit azala va bien boy petit ndeni note ya igola sunganga na lala libanda na sala ka aw bilamba lala wana azamona kauka malala ka wana asokola ka wana likambo mona kauko ya lobani mona monga fula ngo papa la bango sunga pa na monga fula mutavana ipata tata mwasi na bango na kauka ake noza monga fula na contexte po père na bango asoma azaka nani ake no soma monga fula abana achata mwasi na bango na kauka sika sala moi take away azape na makasa beta mutu te po moko ntombola tambolo beti regarde la presse au moins ba wewa ne ba wa chez yo na ba point au piquer crise yomo. Merci beaucoup Bogard de la presse to c'est ndenge nini lobi ata papa Hervé to gagner temps pardon et to landi ambasi alobi batia likolo ya ba grand chanteur moni ndeka ba grand chanteur batia sko likolo et a bon musicien to sali nini ambasi ambassade za mwana nani ya falit ye mon fali azana nukutu atani bon ni granté ya c'est normal maman tangelanga départ longa mu OK ça fali même temps azali pas fali même temps azali mouvement nae ayemba ni asa album ni advienne que pourra quand tes obi comment on est advienne que pourra ça veut dire oui koya do c'est l'échec pesa chance ko ngai na zui pena chance na ngai na pesa ngamba si oui koya ya chance na ngai na botoli yango na zui pena chance na pesa ngamba quand même ali kola ba grand chanteur tika no makamoni tika makamba ngana ko vona na émission te pona bana na te na ko mekate na lobela ba grand mais tu fais il peut se croire ali kola ba grand grand te tant ozo le gana na ba émission ya bongo a grande émission de ville ya bongo mais na isa bongo ko ambasi ba kermesse ezo la rabetu ata na kermesse tout le monde a oza solliciter kermesse ezo la pas besoin en classe abetu mais beaucoup tata héritier ko beta na kermesse à louf porte pour lele fallait ko beta na restaurant porte pour lele maintenant soit na mais ambasi na intasa abeti na kermesse ba éliminer kuna ba rideau kaka ya ko sakana ta mais mulimo rideau ezola ta fali eza sous rideau to komi ba drap fali ba concert to rideau ya noir on dirait ndako nganga likambo ni nango esela raté c'est comme casse c'est autoka ta émission toka ta émission te to sukisa ati dinet ba okumisa Laurent Tendance niveau zo yemba banzembo fali deboza boyeboye ba pe banzembo fali pour à répéter ndeni ayemba ngo penza na mabanga nyoso ayemba ngo ya Laurent tika makambo Laurent sana finga etina lemba Laurent yo kasana ta aluka nini aluka ka bajo aluka ba mibalit bona so anote aluka ba mibana azuite mukola ko so mbala ko leka suti awoyemba te mukola ko le omongo ayembi ya fali mukolo ya ko so mubali mukolo ko so mubali awoyemba se ngana uti kolwezi na uti okutana na John Emobo a député il m'a dit tout oh mais na so anote mbali opesa ka parce mususu kolanda baba sainte et lo ba blaze créateur kolanda babote na yete abela yo comment honorable député azana bomengo ana bozu ya ko boye yo kaka sibitima boye c'est que so sointe quelque part ah oui to suki pesa ba mbote na pesa mbota to na boss de boss balobi azo sointe quelque part c'est à dire azo tangisa pesa ka mbote ya lokola ndako siko ezo tanga na pesa mbota to na boss adeba balobi terrasse amunene na Oshwe Anaël un bon terrasse au vanille au meli mon pépé whisky boss de boss à débat bambota trop surtout na Matongé oui Matongé croisement couloir Oshwe au moins na terrasse à bien et puis qu'on a payé à bien tek ouais paye à bien Anaël au côté wana ndeka dupida sala dupidi yako sala na tek ouais pour misapi na yo oza musicien kubuka na kubuka atoke pas héritier osala eloko ni en tout cas na ebité ozola ta blomba minene okomi yo Pierre oza rumbiste oza nani finalement le seul musicien na tikala ko mona yo yebi biso ba bituma to bunda na mboko
Nous sommes combattants. Merci beaucoup, Bogard de la presse. C'est une liste Maître Dinosaure Maurice Soudi. Les seules forces qui nous restent dans le monde entier, Bambota Tro. Ozo Kotala, le Bogard de la presse. N'a pas Simbota Tro na Gingongo, le président de tous les Gaulois de Kolosi. N'a pas Simbota Tro na Yemoko, Balobi, Nyon Samukile Koki Koleka. Voilà. Mais, IGF Kalonda Kolekate. Babos wazake belete na kati ya Kolosi. IGF Kalonda za na kati ya Dewana. IGF Kalonda bambota tro place ozo kotala biso Kadhafi na pesi mbota tro na Emmanuel Lunga Wasenga. Emmanuel Lunga Wasenga, on est ensemble, il y a pas souci. Ni Rotana ya Niki Banza. Hein? Balobi hôtel ezali, restaurant ezali, terrasse ezali, ni Rotana na kati ya Kolosi soko ke Kolosi ozala à l'aise. Nani Rotana na bokasi ya Yannick Banza, on est ensemble na pesi mbota to na yemoko balobi nazo ke d'affaire d'ici dans 2 jours na bokasi ya Easy Travel nazo wana mobimba. Merci beaucoup pour na service bozo ko sala musala boyene to lingaka visa bimi dans 2 jours pesi mbongo na yo visa bimi dans 2 jours ke affaire d'ici de ozongi vous comprenez. Donc meilleure agence de voyage Easy Travel tozo ya wana mobimba visa zo bima kitoko et puis na pesi mbota to na batunanga batala ngaya tika na avance kaka idéologie po koma roboya no rofandisa bato te yo yebi kaka te talaka pe madame azotela yo Adèle Senga maman Jeanne Vumbi Kinkel Namanga Wali Mobutu la préférée de Marshall. Il était comment dit mbote à moi sina ngezo aussi ça début kolo fufu moi ça gangisa kin Mwindo Yangolo ma femme que j'aime beaucoup. Photo tambola kitoko. Bon, il faut l'impact dans l'idéologie. Moi, ça, je tambola pena qui les autres sang ma femme. Je t'aime beaucoup. Talaka libala na ngai sala sexe ko le kana concert à Mise Moko na Dubaï. Bon yo bien ngote. Na kanga actualité pendant une semaine. Puis na pesi maître bienvenue, champion bienvenue, moi Mbambota Tro, azoko tala ngai en direct il y a France. Na pesimbo tatru na batu tout au bananga le Bogard de la presse congolaise. On est ensemble, il y a pas de souci. On est ensemble. Nasi Bassé le vieux et puis de la presse na pesimbo tatru azaki na assistance et puis na pesimbo tatru na batu tout au bananga biso. Ya kende kolésité. Te. Azwa refi. Te au moni bituma même na est. Bambila tout balongola bango na Kanté. Bango batika la bango soki munguna kotiti place 1. Mon tata tozaki na Kolosi na sikoto place pomper ba émission bi Thérèse a vie de toza. Na raisi azwa refi. Refi na Kolosi. Boka bakenda ko tata pièce balobi ata pièce d'identité. OK. Ata oza na passeport te mais ozo voyager ko tuna na permis de conduire. OK donc c'est quoi ça? Merci beaucoup Bogard de la presse, ça se passe comme ça et un grand merci à Nancy Bassé le VIP international pour ton assistance. En tout cas, un grand merci à toute la grande équipe Congo et Sengo Mingi Awa, s'abonner, liker, commenter, partager. Car ici, c'est l'actualité qui est au rendez-vous. Et bon, aussi, Kolanda Bogard de la presse, à Betty Penza, ba matière, ya bio, pa lobi, ba vérité, moro, awa, ya somo. Et un grand merci à Papa Clovis, Fipa, ya Maman Doris, Fipa, Sharon Zazu, qui était derrière la caméra, à la réalisation finale, Arnaud Matumona. Un grand merci à Jean-Claude Mabanzo, boss des boss, Jean-Claude Mabanzo. En tout cas, on est ensemble. Un grand merci aussi à mon avocat, Maître Bienvenu face aux procédures. Maître Bienvenu face aux procédures. Un grand merci à vous, à Maître Christian Bassonsi. Maître Christian Bassonsi, sans tâche, irréprochable, intègre. Ya maman Olga Basson Sibilé pour amba la qualité des choix. Na sanité docteur. Dieu merci beaucoup. Le papa na presse Arthur Mobala Batuya maman Aïcha et pourquoi pas aussi à mon fils Chrismi Mavungu. Maman t'aime énormément et un grand merci Totkali Awa. En tout cas restez branchés ce côté Awa na Congo et Sengo Marambuya Kitoko avec Samigra Amba. Mon anniversaire c'est le 20 août. Yo motolingara Samigra Amba. En tout cas benga code vidéo et ça m'a quitté quand on a bye bye. Mais avec divers invitation en bois netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier invitation en carton n'a pas follow
bango jardin de Dieu invitation ya boy bango ya mokolo fait tilata mabe maison Given abosali bino te acheli bino pe promotion ngole ya pamba maison Given balinga mboka boyete vous êtes trop amoureux du pays wow